mama ya mwana oya Gloria Olangi a posté en tout cas keba pambate Gloria azomona ye bébé Sariana ye bango malamu Gloria nyonso akoloba bandimelaka ye Gloria alobaki aza na zemi mokili ndimeli ye Gloria alobi akufeli mwana mokili ndimeli ye Gloria a voyagé azo continuer kolela mwana mokili ezondimela ye kaka ba proche na ende mutu bazana doute mais mokili ezondimela ye alors yo mama ya mwana oyo tiki Gloria a posté mwana na yo ata kutu bayebisi yo te yo moko ozomiyebake Gloria Olangi azomona bébé Sariana na ye oyo akufa na imagination soki azalaki akozala na age ya mwana na yo ozomona bongo yo mama ya mwana mais yeba Gloria Olangi alingi mwana na yo te po azali na souci ya mwana ne alinga kozala neti ya yo eza bongo te okokamwa Gloria Olangi a voyager aye na mwana no na France place wana okokamwa pe okokamwa ndenge mokili ekondimele lisusu mwana oya yo aza bébé Sariana akufa na ete ekozala ndenge nini olingo yeba mama oza prudente na Gloria Olangi bote ba papa ba mama bandeko bote ba rando na ba randonnette bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yeba ndenge ezali boye Gloria Olangi akomi vraiment paranoïaque aza na problème moko vraiment na likambo ya kobota donc ko inventa histoire ya bébé Sariana ye moko abosanaki a inventango ye moko abosanaki ezalaki lokuta alors chaque fois ba idée ezoyila ye na modèle na ye na kanisa toza siko na histoire toujours bébé Sariana akufa ye moko apostaki wana ke na mokola lelo nakokisi 11 mois donc elakisi azokende na une année alors botala bébé oyo ye aposté na kati ya Facebook na ye po boyeba nazoloba bilobela te bokomona aza pe na ba 11 mois alati pe borange ndenge moko après ba rose wana oyo bébé Sariana imaginaire na ye atia na photo mokola kofaki alors Gloria Olangi lokola za déjà un peu paranoïaque na lobi te kaza paranoïaque mais makambo azosala ezolakisa mwa ndambo neti acréer mokili na ye moko alors ndenge aza wana aza komona déjà wana bébé Sariana neti asekwi ou bien neti akufaki te mais nanu abimisi na monoko te po aloba na biso ndenge aza wana soki bomoni ntango mosusu azovoyage te c'est possible azoluka siko ressemblance ya ye kaka te me ya mama na bébé ya 11 mois elingi koloba bébé oyo atie na photo mokola kokóma na 12 mois ye pa koluka ressemblance ya ye na bébé ya 12 mois alors mama ya mwana wana ye sikoyo lokola mokili endimelaka Gloria Olangi ye pesa ndimeli Gloria Olangi alobi mwana na nga soki Gloria alingi ye mingi boye pamba te ya bongisaki mwana na basusi wana azokanisa mwana ne akoki kozala na age ya mwana nga siko mama ya mwana wana lokola aza na motema ya kokroire ki croyant oyo elekaka biso makasi azokroire na makambo ya Gloria pe azoimagine ke non eza kaka bolingo tikana tikaka postaka mwana nga tikana tikaka ya memaka mwana nga kala ata kotika ya tambulaka na mwana na poussette bisika nde mama ya mwana wana akomona Gloria sa komi na France akomi soki na mboka nini abwaki pe mokili ekondimela ye aza bébé Sariana en plus Gloria Olangi soko adeplace na mwana na kanisa
bino moko boyebi soko akiti même na France même na Paris même akiti na kata Château Rouge azwi ndako na Château Rouge to na matonge bisika bakongole bazalaka ebele mais po bomona ye ekozala likambo bozomona déjà na Grèce na bateau bazalaka na ye bakomoluke bazomona te il s'agit amona kaka lidu so kobombama soki abombami ekozala somo bongo sikoyo akima na mwana ya mwana mwasi oyo nakanisa bisika kobombama mwana wana bokomona na Gloria kaka ntango akokokisa 18 ans yango mama ya mwana wana afungula misu azwa yango na maseki te atala kaka na Facebook ya Gloire Olangi meme bato azalaka na bango babogari oyo alingaka mibali oyo babeta balox balobi ne bien Gloria tozomona susu tobungi boye mpo ayebi je kobombama na ndenge ya kosakana te moto abalaki na 16 ans na age oyo mpenza bakoko na biso na bamama na biso abala seke ayebi mpenza baje ya kukule elombe yango mama na mwana soki omitiki zala sir Gloire Olangi ntango akokima na mwana na yo bakondimela ye na mokili nakanisa yo moko oyebi na Afrique to na bapays mosusu ya tiers monde bakroyant bakoma ebele kaka na makambo nzambe te me bakoma kokroire na likambo nyonso ezali na basentiment oyo ezopesa mawa oyo ezopesa banini alors Gloire Olangi aza wana mpona kopesa bango mawa kopesa bango estime bazwa ye boye kopesa bango na mwa esengo alors bakondimela ye ke oui asalaki neje bebe Sariana akufaki te asalaki bongo po abomba po bato bayeba te bandoki bakoma ebele na mokili mais Gloire atia ayaki na circuit ayaki na Turquie ayaki na mwana ne me mosaka mpe amonaki ye te akomi na Grèce ayaki mpe na mwana na ye me mokili mpe emonaki ye te yango ntango akomi na bisika mosusu nde sikoyo akomolakisa mwana na ye yo mama ya mwana okolela zala sir tango okende luka na bavideo osala mpo na mwana na bafoto mpo olakisa biso okomona ekozala lisusu te nzoka Gloire Olangi abwaka yango apasola yango atiango na bafe artificiel edoka na bonane ekende mosusu ekwea na mai mobali na ye makango nio ya pesiere akenda kodindisa yango na kati ya mai nyonso ebunga kaka nde ye nde moto akozala na bafoto ndenge oyo atia na Facebook na oyo mosusu azokangama ere nyonso na mwana no yo ozomona te akozala tala na bafoto ya mwana na yo nani akondima teke wana mwana Gloire Olangi bebe Sariana akozonga na bomoi soki yo mama mwana osali buzoba pamba te Gloire Olangi na bebe Sariana eza histoire ya kosakana te po Gloire Olangi na mokili oyo ayebi kaka moto oyo alingaka mingi eza bebe Sariana moto mpe alingi na mokili oyo eza bebe Sariana yango wana Gloire Olangi aza na bakamaradi te ya basi loba ya mibali Sariana bebe Sariana kobosana te aza mwana mwasi mpe mwana oyo awuti na libumu na ye ya imagination mais ekokoma réalité mama na mwana na yo oyo ozotika Gloire Olangi apostaka ye azalaka na ye ngai papa robo na ye kaka koyebisa yo mais lokola oyo yango kondima te problème eza te zala toujours croyant croire na Gloire Olangi mais mokolo kolela mokolo komona ke likambo ekomi impossible ekomi possible wana koloba papa robo azalaki na raison mais ngai moyen na betelo maboko eza te mpo naza nanga kaka robo oyo nalobaka nga moko ça dépend mémoire na nga ndenge ezokende nasukisi awa mama tika na kokanisa malamu Gloire Olangi yo mpe napesi yo mbote soki oza na kati ya mondi no ya paranoyaki te soki ozongi na mondi oyo ya biso bato nasukisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amaya danger. Donc ba ça dans la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.